Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bande ko na ngai bana tata simengi mo kyangani. Na ye lisusu nga mama Francis Kabalenda na eka ko lendi Sabino kaka na ndenga musala. Voilà. Premièrement, na kolobela likambo yo. Bande ko na ngai bazolobela mingi na tali pe na émission na salaki pona révélation oyo nga na zwaki. Mais na moni pe ba commentaire ba lobi ebele yango na yoko bakisa mo liloba kaka na mambwana. Premièrement na wesa bino ezali révélation nga naza commandé. Alors nazali commandé bandeko ngai musala na salaka oyo eza ngai te. Tata Simo Kimbangu kiangani apesa nga musala oyo. Ye moko apesa nga musala oyo. Nga moko te na tombolaka kamera na banda nazalaka kutu mutu oyo abanda osane ba émission ya mokili. Mbaka nga ba musicien nazalaka na mokili nazalaka koma makambo ya lingomba te. Après ba révélation ya tata nde apesa nga musala na salela ye. Alors si na salaka ba émission na salaka ngo na tina révélation na kobomba ngo te po chaîne oyo bo mona eza kombo na ngai eza ya ngai mais eza ya ngai te eza musala ya bato ya tata ye moko apesi nga na sala mingi a révélaka nga kutu mususu na lobeli te nanu na lobeli te yana ba révélation mususu papa ki solokela bina nga loba ko banga te na zana yo mais nanu na lobi yango te mais na oyana oloba po na ba révélation ebele na koyana koloba mais na opesa nyonso tana ta oyo na lobelaki ya mokonzi ya mboka bandeko ezali révélation papa pesinga na loba etateke na bomba na loba ngai pe na lobi asali musala na nga. Alors so bomona ba venture etali bino ngai naza muto na banda ozo ba révélation kala tozalaka na lingomba ya molimo yango mona biso bakimba so to kweya katende batu musu batuntu kwa molimo te biso tozwaka molimo ya propre olali ozwi pongi ozwi révélation oko vanda bozo ka ko ba loba likambo na litoi eza ya bongo te po kolo mukonzi milimo na biso azali tozana ye elongo donc tokoki okweya kate okweya oluka olobela nini tozwaka ya propre po to ana pouvoir ya propre ya fumu yisu Tata Simo Kimbangu kiangani sadisi mvuluzi pouvoir ya pembe yango tozana ngo ngana banda kozwa ba révélation kala wana kutu nazomela ba whisky masanga ya makasi na obete bina histoire moko ya vina nga bato ebele bazoloba ke ngai nasala na fonde ngamo na kosi na nga na kosi Papa Simo Kimbangu kiangani makambu kosi te aza nzambe akelinga nzambe na nga to na koya na ba erreur na kombo nzambe na nga te mukolo pe mananga nzambe ya bakoko na nga bino boyeba ete bo pese valeur na yete yango to nyo kwa yango mona ba président ba kenda ko mata ba tapis rouge mata tapis vert ya pouvoir tapis rouge makila bazo comprendre te makambo zo ya ebele makambo nano yete la bête la bino histoire mokie pona ba révélation onga na zwaka ezana tamo boena nazaki na camarade na nga tondo va na commune ya Bandal camarade na ngala na zwaka ba révélation na zwaka na ka ba révélation sikoyo wana azaka muta baloyenge ya mais moko boye so nazana bango na esa bango bino talaka ka ba mongo balinga masanga sikoyo na ndo esa bango bino pe nyonso masanga ngala lembi molimo mosanto kolala na bino te pona nini bozaka masanga ngana ndoli nando za muto ambiance mais moko mona na koka ngo te na ko supporter ba biloko wana te makelela muziki te na koka te so babani ba muziki na bomona na bimina ngali banda na ke banda musika na yoka ta muziki te mutu na ngeza na bezo koyoka muziki te mutu na ngeza na do zola na bezo koyoka sura masanga te na ndo vana ba museso to lala kana pe bolali pe sa bomi pe masanga te tout temps masanga ta bino moko Sente souya boya ndenge nini ando eseka bongo mais na kome kozo ba révélation na bango famille na bango makambu nyonso ebomba nga nazwaka na yebisaka ba révélation ebele
mukomtu nazoli révélation na ABC nazui révélation moko okozwi mbongo ebele mobali na ye na mbongo ebele bozwi ndako ya kitoko makasi me nga na ye na ndako wana nakoti na cuisine nakuti mwana mwasi moko mwana mwasi wana avandaka na lupangu awa mwana mwasi wango nakuti esiko elongi lokola vampire mutu mabe nga na bi mwana mwasi akosala nini awa oteye mutu akoma osala na ndako ese bengana ye aza mutu ya mabe aodétruire ndako nao nazwi révélation wana nalamuki nayebisi ye nase soki nzambe asungi mpo mikolo mpe bana azalaki na voyage donc piaka ya liwa abi soki nzambe asungi yo eke mobali na ye na mbongo kozwa mwana mosala a te po nga barévélation nanga ezalaki direct mpe mpa na ye azalaki na grâce makasi mpa na nga naya comprendre lisu na nga ya gauche ke soki ebeti eza problème mpa na ye mpe kaka mpo mokomosu ebeta kaka boye tatatata mbambo atuti ye na moto na comprendre lisu oyo eza ya problème camarade na nga wana eleki kaka so mpe une semaine boye mobali na ye ayele na motuka mbongo bazwi mpe ndako kaka nde nalotaki ntango bazwi ndako wana azwi mpe ka mwana mosala kaka na lupangu na bango nga nayebisi ye nde oto nalotelaki yo yango oyo me ozwi mpe ka mwana mosala kaka na lupangu na bino oteyi aza na ye bien so atali émission oyo natanga nanga kombo te me naokenda mama na likambo oyo famille wana basalanga e oyo mpe tata simoki mokianga nasala bango so bakomprendre yango te bakomprendre yango lelo mwana mwasi wana azwika mwa mosala na lupangu na bango siko ntango azwi mwa mosala na lupangu na bango nalala asute mwa olotaka mwa mosala wana asala mosala na mbeli na se ya elamba alataka boko milai me atie mbeli na kati asala mosala azovimbana nayebisi abi nanga yo mpe boni boye boni boye oza mama mbikudi nga na bi ok natiki nanga wana kuta va bongo na tozali na matanga na bango ya papa na bango barévélation nazozwa matanga na mwana mutu azolela makasi azokatana me ntango olala boye bazoyosa otala omoniki azolela te ozokanda azolela te azobanga wo na monde na bango sikoyo mutu moko aye nazomona bato nyonso baseni nyonso bazosala bazosepela nyonso tuki boye ndoto nazwi barévélation bana na bango nyonso ozoli bango barévélation nga na bi talaka nazwa révélation ya ndeko na ye tozosola tozoseka natala boye ndeko na azoseka minu lokola ya vampire mwindu na kati nga na bi ayayai nasutuka boye na bi mbuma mabe azawa me wana mwana loba na nga na boyi na nga na bi pardon na oloba na nga te naloba te na tika me so otali comportement ndeko na ye wana fo oyebaka ke mutu azaki misala mabe te me bango bayebi na bango te baza kaka loyenge telema eleka bango na matanga bango nazwa barévélation ya bana na bana nazwa barévélation siko nga mpe nalobaka nayebisaka ye na famille bango baye kokomprendre yake mutu oyo aza awa aza na esprit moko ya malamu te biso nga na bango tobalana te na bandi kobela po azalaki mpe moninga nazalaki na ye na soutenir ye na matanga bana bango avant mpe tata na bango akufa na lota yango deja ke azolela na soutenir ye na matanga papa na bango nazwa barévélation toke kozwa nzoto ya papa na bango to change morgue toke kozwa nzoto ya papa na bango nga na yoki vertige na baluka na tabo nanga papa na bango mopanzi me nzoto ne eza kuna baobimisa me wana mpe nayebisa nanga bango te nazwa barévélation ya ebele ya famille mwana na mwana na révélation na ye nazwa barévélation ebele nga na bime nalembi barévélation koma nakozwa famille ya bato nayebaka makambo na bango mosisa na o ndenge makambo na bango famille wana nakokomprendre oka na barévélation makambo eleki telema to na bi jamais nalembi barévélation nalembi nanga mposa navanda kimia na vi nanga nalingi kozwa ka barévélation te vi nini na bi bon telema naomela masanga te nazongela masanga na bandi sikoyo komela masanga na butu wana nameli masanga nameli masanga nalala ya sans révélation nga bi voilà ok seki nga fona mena bandomela nanga masanga mpo nazwaka so barévélation te lobi nango whisky na bandi omela whisky tango na meli na se ya whisky révélation ezwanga pongi ke nakei nazwa barévélation na sutuki na bi likambo kotikanga te nazwa kaka barévélation siko famille wana nakomobela na beli nake nalali place nalalaki nalali pongi balaki na fièvre ya makasi naolotaka boye baofinanga na kingo nakomi kaka nasutuka kaka boye totala nanga na ndeko na bango boye mutu aofinanga mpe natikali kidi batano atali ye atali mopanzi naloba mpe eloo te nabimi nanga nake nanga mpa na biso
après car ayoko bien ngande nini o mona na te na ye lisusu ko bazaki na 40 jours ba problème ba révélation nzoka nde famille wana ba comprendre mais ba komi da ko lingela nga boule famille wana balinga baleka nga bandeko famille wana balukela nga likamoko ka mokie babengisa nga sikoyo toke kosala akenda osala pierre tombala papa na bango babengisa nga ya yebi ke famille bazokanela nga babundisa nga mais azwa likambo wana asala nini ya bomba tala muninga malama ngasanga Francine bazokanela babundisa yo kende na yo kaka ke okende su ndako nde tosui na cimetière boye merci vraiment kende nzoka yaki préparer babundisa nga nakenda tango nakei na tokenda ti pa na bango bandeko matanga lezaki leki na komi na air moko boye na senti bango nyonso baki mopanzi nga bi awa pela place na omona oloko ya nga te nabengi ye nga na okenda nga abi na nga oke po nini tovandi na bi te nga na okende oke po nini tovandi na bi jamais nga na okenda nga nazwi telefone napesaki mwa mosi motiela nga telefone na charge tango kaka na yo linga na bima na nga boye balanda nga babetanga famille wana babundisa nga bandeko babundisa nga bazokisa nga bapota mais nazwaka déjà révélation wana avant na comprenaki yango te na négligeaki babundisa nga mwana bango mobali aye na bakambarade na ye po mwana bango na ndo conseiller mingi alingai nga mpenza aye na bakambarade na ye alongoli nga ntango alongoli nga nga nayebisi ye kaka omoni oyo bosali eza problème te yo oyebi ke famille babundisa nga me otiki azokosana kompone bango te mutu avandisi nga na matanga ya papa epuis nazoleba révélation ebele mokomosu nayebisi tovandi boye nayebisi ye totia banzembo ya nzambe toyemba kaka bato nyonso balalaki nabitia banzembo ya nzambe yemba totie banzembo ya nzambe tozoyemba wana nasanti ka na makolo na nga tovandaki bapigeon mibale ezopumbwa na makolo nasutuki boye nebi siki nzambe azosepela yembaka bandi mpe koyemba na matanga na bango kaka nde tozalaki wana nalali na nimbi nzoka nde azalaki kaleso ya noire na singa bamama moko bazalaki 4 oko basimisi bakaleso ya noire babi telema kaleso ya noire eza na singa tokolakisa ye nga so naki otia yanga nde kutu ebende bachance nyonso aza nango mokie wana azomona bachance yanga kutu ekobende mabota mosatika yanga kutu donc balobi ekobebisa ye makambo nyonso aza nango akende kaka kopona te yanga bazwi bake batetete bakaleso batandika ndenge ye pa atandaki nga mpe ide te me naomona ngo na révélation après na yoki na bitoyi babolo balanga yebisa ndeko no akende olongola kalesoni na singa nga na bi quoi na comprendre te pongi kaka ezoso nga bagangela nga bitoyi yebisa ndeko no akende olongola kalesoni na singa na sutuka na yebisi ye na otanga na kombo te na yebisi ye ma bi ma chérie otanda kalesoni na singa na tandaki couleur ni ya noir na bike olongola kalesoni na singa opo na bike de olongola sikoyo ete bazaki mutu aloyenge akomprena ne makambo te azalaki mokolo na nga me nga nakoma lokwa mama mobimba mpo na nini ozotalisa mutu akomprendre ka makambo te donc ye akomi lokwa mwa mokie nga nakomi lokwa mama mobimba nga nabi mpe alongola te lobi nango natala olongola yo nalongolaki te nasilikela ye nde ake kolongola kalesongo me balingelanga boule babundisanga na famille wana basanganelanga babundisanga epuis na lota mpe likambo ya réunion moko esalamaka na famille na bango nzambe banda olakisanga me bando totemeleke barévélation elekaki ebele nalembaki na ngango nazoconsidere yango lisu te noka nde likambo ezalaki famille wana basanganelanga babundisanga ntango nga nazonga ezalaka samedi nga nazongi ndako bandoso wana sere nanga selanga na bisko nasani nga okefunda bango na la polisi babi nanga nazongi sikopa na biso na l'accident na biso makambo na kute nango alingaki oluka bango te ma paza matatu alingaki eluka bango nafunda bango pa nzambe rien esimba te nasali bango elo te nalela nzambe nasali nini pourquoi bakobundisa nga nasali bango nini nalela nzambe mpe abizela kobanga na yo te po ngane na boye ma ya misu na nga
tata sima ki mokanga na yebisaka ko lela ka te za na batu mususu oya batu mususu nzambe ko boma famille na mo bimba kaka pona mutu moko nzambe ko boma mokili pe kaka pona mutu moko za na batu mususu maye misu na bango nzambe linga ko mona ngote ko détruire yo vie kaka pona mutu moko ako détruire yo kaka pona mutu moko neti nga maye misu na nzambe linga kangote alinga kangote bango na journée na lela dimanche na wana lela nazo lela kaka Nzambe na salini pourquoi na lala na se na olela muninga benga ngate o alo batali misa ba famille na nga onini te elobela ete lokote elobela ete lote et déranger ete non ezaki préparer et comme lundi bandeko na ete soki bango ba sosola likambo komela bango mais je crois ba sosola te po ba bébé spirituel bana bango ba batu bazanga bana sans maturité spirituelle mais lundi dimanche ezaki samedi dimanche nzamba pema basala keloko te biso yango apema ka biso pe yango moto sala ate to pema lundi balala donc dimanche wana kana butu toko ba lundi na tongo baya ko benga bango mwana bango mwasi akufi jeune fille akufi oh ngape na yeba te na poko na tala bo ba publication na bien nzambe elekela ngai kamusanga ba comprendre likambo wana te ngai mwana mwasi wana azaka na grâce pa na nga na kenaka pena pona biki c'est pour ba révélation na ndozwa soki azalaka mwa mayele aligaka longa makambo ebele mais asanga na famille bango babundisanga nzambe azongisela bango fimbu bango balelisanga 2 jours siko nzambe le style lo so bakanisi basaka na pasi na motema nzambe siko lelisa siko bango famille mobimba alelisa famille mobimba ndoka bakamwana nyonso ezaki préparer déjà balinga bazwanga nde na place ya mwana ana tellement que nga balonganga te nazwa avant na kende matanga na semaine wana nalalaka te esprit mabe na ko comprendre likambo yango nde siko mwana na bango akenda na place na nga bakoka ata kobenganga te bakoka te ya mwana nga nazo sabino bandeko na songa nazo ba révélation ezala ya lokuta te mwana mwasa na ndo tangu ka eleki nga ba to sola sute te sila mais nazo ka ba révélation na ye nga binzambe na salini nazo ka ba révélation na ye biloko na ndako abinisi libanda kaka place ba chango libanda batu bakoma ko yiba moko donc na ko ka ba révélation na ye mwana mwasi wana ndako na kati ya ndako na ye wa bandako sana ndako na ye chubi mwana moko na kati ya ndako bambeli nazo ka na révélation donc na lembi na binzambe na sela o prière moko makasa binzambe na lembi kozwela ka mwana mwasi ba révélation na lembi na lembi wana kuto wana to tambola nazo ba révélation belé wana to tambola wana mbale sikwa ye oto kende concert to doke concert mo bona tanga nga komba mission ngote to ke concert wana siko lisu nga o bandi ko betanga liso e bandi obetanga liso e bandi obeta nga na bi au problème na biso na yebisi mtalinga ambiance to kende te aoyoka mabebo problème te nga mona vata kana prier soki likambo nzambe bebisa likambo ekomela biso te nkolo sunga biso na bondeli na talisika nzambe makambo ebele kana adore kaka esili tokenda nakokoma nakovanda milangi elanda biso mobali wana kotangenda osala baaffaire azalaka na mwasi ntango azwi mbongo akimi mwasi wana azongeli kambarade na ngai aye kozonga siko na ndako so mwasi wana mobali akima ye metango azalaki na mpiaka azalaka na ye aya na milangi atomboka donc ezalaka deya mutu azalaki na biso deya bandea kopesa baplan nyonso atomboka ye na kamala nga silika se vanda kimia yo zwaka mbongo pesa ye na mbongo nde opeyi pesa ye nga pia $100 aboyi abaki na bise bakise ye kaka apesa $200 mosusu lobi toaso na mbongo te basololisi ye alinga silikela mobali nga na bise mama ye kututa ye wana mobali akimaki ye ayepa na yo singo vimbanela nini lekisaka afeti donc na kimia ambiance no ye na kimia to vandi pe wana changer humeur
azaki mutu moko soki azaka mayele na nga baksele implice na vie nzambe alingaki ye donc ana révéler makambo ebele mais o basala nga nzambe pe afuta bango donc nga nde nabona bangana nga te o nga nazoya kolobela nzambe nde azolakisa nga apesi nga mosala nasala nalobela ye donc o nga nazolobela soki yo omoni yango mabe eke okomplike nga vie tata simoki mokianga basakanaka na ye te kimbangu babundisaka ye te yo soko ngomeka ko révéler nga et puis pe yebaka ngo ndo koluka liwana yo ndo koluka liwana yo nga nazosala musala o nzambe na nga azopesa nga tata simoki mokianga nazopesa nga nazosalela ye musala na ye pe nazosala ngo kaka ndenga alingi na mibeko nazotosa mibeko na ye naosala kaka oyo alingi alors so bino bomona ngo baventure etali bino nga naosala baventure te nga tata bando révéler nga kala wana naza na vie ya distraction sikoyo nazalaka so na vie ya distraction te na kata ba relation nyonso ya distraction na kata nga abwakela nga ta paralysé mais na telema na grâce à tata Simon Kimbangu kiangani alongola nga na sali voyage mukolo mususu na sali voyage ya Lubumbashi donc de kuna nde nakende kozwa appel ya tata alongola nga na kini nazaki ata famille nanga za musika na oyoka so baoloba likambo nanga oso baosaka mabe moko boye nakoma oyoka ntina matoi nangi komi koyoka na bato bana bamboka musika na bavoi na bango nakoma oyoka nde tata nazwa akope mo boye nakunaki esala baémission moko boye na Lubumbashi nasali voyage nakoma sikoyo nabosana ke bafuta mbamo na go pass efa nafuta go pass na aéroport nga nayeba ete mbongo mpe esila ye ngai nakudai na tonton moko boye ka na aéroport nase papa yede ngai naza na mbongo lisu te fo nafuta go pass so tokomi nakozongisela o tonton wana bazalaki bango mibale alobi to ede ye biso mpe tokutana na makambo tro na vie nabi aede ngai apesi nga $20 fo nafuta $15 nazongisela $5 na ye wana mais naluka tonton wana namona ye su te naluka tonton wana natikala komona ye te bandeko naluka namona ye te ntango nga na tokomi na Lubumbashi place tozwaka babagage luka tonton wana namoni ye te bon nakei na nga ta nakei nakwesi nakomelaki na explike bango abi sikoyo nabi nde na ye na mbongo ne boye nde naza boye naza na problème na okoka te mbongo ya bato moto asungi nga mpenza nao regrete kaka nalali boye bandeko nalali na butu nazolota naza place oyo tondo kozwela bagage natelemaki na mire natelemaki boye nazalaki fatigue nazolota sikoyo natelemi kande natelemaki sikoyo mwana mobali wana tonton wana donc jeune garçon aye pena liboso nanga atali nga aseki atenga boye alimwe nasutuka boye nzambe donc wana ezalaki nango envoyé o nzambe atindaka nga tambola nanga donc soki na problème asunga nga azalaki na ye mutu abomoi te ntango nga nakenda mboka wana nakendaka kuna nde nakenda kozwela appel ya tata Simon Kimbangu kia ngai na change vie natika vie wana natika nyonso nasalela ye alors soki bomoni déranger bino bokende kosenga sagesse spirituelle soki bomoni ke likambo ningisi bino kamba Nouvelle Jérusalem eza musika te kende kosola tata Simon Kimbangu kia ngani tuna etela likambo na moni ta likambo na yoki est-ce que eza boye nga pena émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité donc bandeko naza na ba histoire ebele nga mutu akoyesangaka ke mama balenda pardon tianga na baprière lobake na bosana so natika na baprière barévélation eyaka nga yango nakoma koboya kosata na prière nakoka mambo wana te nakoma kolinga naza na kimia na vi na nga vome nasalaka oyo tata lingi nasali musala na ye apesi nga message lobela na lobeli eza na bamessage mosusu na lobeli te mokona yo olobela yango ekoningisa mpe kaka lisusu oyo bomoni eza mokie ekoningisa eza na bamessage mosusu tata apesa nga ablakisanga na baconséquence nango ke oyo soki olobeli yango ta likambo bokokutana nango me ta lobiko nango eza boye alakisaka nga deja nyonso neti makambo nalobelaka bapapa kisolokele se papa Zako papa dia Lungala se papa Mbenza Sonia Nzila papa dia Ngenda se papa José dia Ngenda alakisanga na conséquence ya likambo wana pe nakutana nango pe do a révéler nga likambo na okutana nango mais solution nango do alakisanga na baconséquence
Et là, ma camoufle sur la lobelité, mais déjà, là, ça n'a pas de conséquences sur le Cambodge. Mais ko bangate. Batata, ba mis ça, tu vas le balanga ko bangate, tozana yo. Alors, dans ça, la moussala, pour na sentimate. Dans ça, la moussala est tata. Parce que moussala, na salaka, na respectarango. Na linga ko be disate. Donc, c'est ça, on a expliqué. Puis, moi, moukie kaka, na sujet, on a yaki na ya président. Donc, na sentiment, na karaté. Et ça a été un autre boye kaka na l'exate et ça a été un message on a payé ça yango tellement que na payé yango et si nango donc on est sur lingo compliqué nga sala boye tata ko mona ye punga na bo bangité na nzambe nanga donc merci beaucoup na tout balandinga j'espère que tout se comprend tout le monde à la prochaine bye Kolukanga Nzambe Ai kibangu na longi mokili Mwebele mine mobanda Ai kibangu na longi mokili Oyanga bosepela elongo nanga Ai kibangu na longi mokili Mutika mikumba na milo banda